Oui, azan likambo oyebisa yo. Jo, yo oyaka na ndako. Pour bo santé que vous avez télévision. Si vous avez un problème, vous avez entre ngana, il faut y aller ndako to solo la on, to yeba ndeni on débattre on. Oh, comme un problème mo benga tina ba télévision boy, likambo ngo zano ni. Yalo, yale. Omona ngana oteka mai. Yo mtolongola ngana ba na vie on a combien combiné. Na suki na te na mo loko na opeso pasi moko boye. Mamu ngolo balanga. Yo yebanga voye bayi. Oh. Moni. Yo yebanga voye bayi. S'il vous plaît. Yo yebanga na canal mbali nga sikoni. Charmante. Azaboli na nga bomo. Pardon, on est là. Côté le canal de Bimsa devant battu vraiment. Charmante Zela. Azo ni mi dinga comment? Zela charmante to yokaye. Voilà, yokaye comment va bêtise. Zela. Tout ça qui parle de ça. Papa. La charmante. Tout la kana ye qui te ko kabona te. Tout ça on va te ko. Bon, akoiko ani yango, o mete menga ne fiske na ba o etungisa nga. Vas-y, vas-y Joe, vas-y. Wana tena na kopeka yo. On me l'a dit pour aller. On va te aller dans les minutes de la douce. Kopeka yo. Selon Matthieu 25, 35 à 40, la Bible nous dit: j'avais manqué où dormir, tu ne m'avais pas donné où dormir. J'avais manqué à manger, tu ne m'avais pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me rendre visite. J'étais malade, tu ne m'avais pas assisté. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Pour la participation, Nayo, Benga Orphelinat chez la Mwanda, na plus 1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Tout sunga bon era malade, tout soutenir bango na l'école, tout soutenir bango na nyonso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba sunga biso ton na yo, libaya na yo, sima na yo et construire place ba président bakola la ba ministre bakola la ba pasteur bakola la et ba serviteur de Dieu ba servant de Dieu bakola la baza na balabala nazo bonde la biso nyonso tout tient la main dans la main tout construire place ona nzamba kozwa lokumu. Alors je voulais vraiment annoncer à tout le monde de la bonne volonté de les faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bozali ebele, bokolanda biso un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Nabande konyo surtout ba soutenaka chez biso télévision. Tolobaka toujours faire plaisir. C'est notre devoir de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. L'émission de Kokokani na yo et Kokani na ngai et Kokani na biso surtout. Bonjour et bienvenue encore dans cette émission. Bande konyo surtout bozolo ba ete bolandaka émission na biso. Bravo Jésus. En tout cas, moi je vous aime beaucoup. Je vous love vraiment infiniment par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique Mobile Chebiso Télévision. Là, je vois Elias Sinandoukou. Ce dernier temps, j'aime l'appeler Super Tonton. Nabo Sanité Monsolo, Denis Monsolo, le certifié. Coup de chapeau à vous, Moussala Kitoko, vraiment tant bon mon a image à Kitoko, son Kitoko, derrière ça il y a toujours de grands hommes. Oh bazo salam Moussala, oh merci à vous, merci beaucoup. Nabande konyo surtout oh bazo soutenir SOS Oezo le Kana Awa. Merci na maman Nabiso.
oyo a soutenir qui bana pour na ba frère Minerval. En tout cas, coup de chapeau à vous, que Dieu vous bénisse. Orphelinat Nabiso, Fondation Nabiso, ezali wana chez la Mwanda. Bobenga, les numéros circulent, appelez, vraiment soutenez les enfants. Bonne année Angoyo, bonne année, kozala malamu mingi. ONG Nabiso peso les cas, publicité zoleka. En tout cas, ne manquez pas à soutenir maman Magui. En tout cas, tous soutenir orphelin, oui. Tout quand ça peut ba vieillard. En tout cas, ce total ba vieillard. D'habitude, je parle là-bas, non, qui est à la barreau. En tout cas, ça fait très mal au cœur. Comment on va Cocoana. Pense aussi qu'un jour, comme à Coco, Kanisa Coco Nayo et Kozalandenge, ni patron, toi tu manquais un jour, mon toi Telemisayo. A simbo na nzete a poussa obo a memiso na mutuka metant tozo kanisa bana babandeko tozo kanisa bakoko na biso nzamba ozanga te ko pambola mino bientôt sur chez Biso Télévision. Vous allez voir les images autokita qui na descente pour na kokende kotala ba vieillard pe orphelin. Bonne année chez Biso Wenze, bonne année na tombé bino déjà lever le meilleur. En tout cas joyeux Noël déjà la banda kuna bino d'avance. En tout cas bobenga chez Biso Wenze bozana besoin ça ba surprise ya ba parents ba loso, ba secret, ba miliki, ba poisson. Appelez-nous en tout cas et kozala vraiment malamu mingi. Nzambe nanga akozanga te ko pambola bino. Merci à toi président Chek Moukadi. Merci à maman Lydie Moukadi. Merci beaucoup na maman na biso na soutien olega ki na ko salela biso. En tout cas nzambe nanga akozanga te ko pambola yo maman na biso Laskoni. Maman la biso na pesi mbote bisiko zali. En tout cas nzambe nanga akozanga te ko pambola bino. Vous voulez vraiment ko épargner mbongo no na kati ya ba terrain, appelez ce numéro qui circule plus 243 81 0027 303 plus 243 81 0027 plus 243 plutôt, je réponds calmement, plus 243 81 0027 303, c'est mon numéro. Appelez-moi, na kutsona évangéliste Martouché. Ba terrain à solder en haut, na sili bambou, c'est à moins cher. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis passée sur le plateau. Je suis avec mon invité, Otoromeka Kosolana, durant cette émission, ma solo, Amemeli Biso, papa, na pesio mbote. Mbote, maman. Aux amalamu. Bon, pas vraiment, mais ça va quand même. Pas vraiment, ça va quand même. Monsieur Sweke, wapi papa langai. Bon, monsieur Sweke parce que naza kimia vraiment les soucis. Ah, kimia zangu. Exactement. Ok. Babengo na kombo nani? Ngai babenga na kombo ya Joe Matondo. Ah, Joe Matondo. Dans Jordan, mais bakata kaka Joe. Osala ni na vie. Débrouillard. Bon, débrouillard kaka. Débrouillard. Débrouillard kaka. Bon, l'histoire vie nangeza moi passe. Ok. Ils ont vraiment moi passé. Yango vraiment pelo meninga awa. Ils ont juste que na lo ba weza kati nanga. Soki na ozonga na ba vie ya passion na zaki nango avant na zonga. Que nazala sous à l'est. Ok. Oui. D'accord, merci beaucoup. Rendons grâce à Dieu. Topé Saye, merci. Sponsor officiel, il y a chez Biso Télévision. Topé Saye, Matondo Mingi na Yesu Christ Massia. Au bon de la car. Ah oui, hein. Malgré chrétien, pour moi, tu es un bon de la car. Ah, malgré chrétien, mais pourquoi? Tu n'es pas tout le temps en prière à l'église? Bon. Ah, tu es sincère, hein? Il y a un bateau belé sotouni, il y a un bel mais sur l'année de vie chrétienne, il y a zéro. Mais tu es sincère. Tu pries, mais pas tellement. On a des moments, on a des circonstances. Nanda kukaka. Ah, d'accord, on a parlé. Ok, l'église. Pour un pasteur, est-ce qu'on bon, avant, on a une église, on a des parents, on a des en vie. Pour nous avoir fait l'un des terres et des mers. Oh. Il y a les rames, hein? Il y a Koufa, vie est comme qui tellement difficile. On a le moins qui pèse toi, on a Vanda, on a comme qui musika vraiment. Une église. Une église. Donc moi je suis sûr qu'une église est acquittée. On a kata qui pima en église. Il y a vraiment ko bunda taki mobali pour na zaki. Il y a comment qui se ko ngamo konde papa maman. OK. C'est déjà triste mais hein, je m'aimerais topé cet espace non en Zambé et puis on va revenir dans l'histoire na yo. Kanga misuka singana kamba prière. Problème. Merci. Éternel Père de race, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Totiki moment on a saloboko na yo tika ete nyoso tokosula ne sika oyo
lokumu ezonga kaka epai na yo tika ete ndeko na biso nyonso kobimisa awa tozongi kaka matonde epai na yo. Seigneur, yo nde osondaka le cœur et le rang, tu connais les problèmes de gens, oyebi ba difficulté, ba problème, ba souffrance, ba inquiétude o bato bazali nango. Seigneur, yo nde mopesi solution tika ete ta main qui a délivré les enfants d'Israël, cette main qui est puissant, cette main qui a marché avec Moïse pour faire de miracles, que cette main est qui t'a bota moko pour nous sa solution pour couper sa kimia, et nous demandons la paix dans la République démocratique du Congo parce que nous voulons la paix dans le moment où tu as une élection. Seigneur Nzambe kimia na yo pe élection et les kana na nguya na yo na kombo na Yesu. Amen. Obaki Joe. Oui, Jordan Matondo, Jordan. Joe. Non, j'aime Nangina Bengo comme tout le monde. Joe. Joe. Oui, allez, vas-y maintenant. Dans la émission, na profika kina ya awa, na loba oezo tumisanga. Kuna ngaloba même na mutongo en face. Na mwana nete ko créer problème. OK. Na mwana yaki awa bo edenga dabimisa vraiment oza kati nanga. Premièrement na koli na pasi nana. Alinga kopesa mutu pasi te. Premièrement, na botami na papa na maman, lokola batu nyonso. Papa ki kokufa et après maman ki kolanda. Famille ya papa na biso abotulaki nyonso. Na komaki kovanda epa mwana ya camarade ya maman na biso. Musika na maluku. OK. Imaginez des bandales à maluku. Kuna vie ezalaki vraiment difficile makasi. Nakomaki même côté ka mai. Ba mai ya ba 50 francs bakanga na chasser. Déjà avant nanu ba parents nanga ba kufa ezalaki na vie fille moto no vivre na ye. Bolinga bomwana. Tosalaki bilo mususu na bomwana oyo ezalaki par sentiment. Tomelaki même makila. Oh là là. Ah oui. Tomelaki même makila. Tu me sens qui veut makasi na la fille. Tu lingana qui paie makasi. Tango kuana kozwanga na longwe bandal na komi na maluku. Et comment qui difficile pour ngana to kutana. Taka transport maluku ti bandal. Tango koma suna bandal faut que place bo vanda o melata moi ji na ye. C'est déjà aux environs de $10 plus. Oui, donc plus. Si quoi déjà na ça la pété. OK. Na meka kiango 2 ou 3 fois et simba kate na ki okatana. Téléphone pe yako bebanga na perda ki contact na la fille. Na tsaki vraiment côté mwandam na continue ki vinanga. OK. Na komba côté kamai na sa ki nyonso. Un jour du coup na kokutana ami nanga moko boye totanga na ye. Ay kopesa nga adresse na ye. Apesi nga adresse amaki nga même tina ndako ni. Aza ami moko tolingana kipe makasi. Tant amona nga na souffrance wana amona nga na oteka mai na nzela. Aprofika ki ayedenga alonga nga na vie wana. Donc kopesa ba rendez-vous amaki nga tina ndako na ye. Kokoma na ndako na ye Comment on a retrouvé encore fille autre wana ko vivre na bomwana. Yenda za mwasi oyo amina nga wana après ditaki. OK. Na ça qui vraiment sembla. Et boye ko bimisa mbalama OK to yeba na ye. La fille pe asaya qui sembla. To garda ki secret on a entre biso mi balé na ye. Azaki ya téléphone te amina nga wana apesa nga téléphone sur place. Téléphone oye mo ngano sala. Alo moli ba sim apesi nga téléphone na sala. OK. Apesi nga numéro ya ye mwasi, abi que so naza besoin na ye. Na benga ka mwasi. Alors que ya yebite nga mwasi ne tuzana na relation avant. Ne comment que so naza besoin ya mina nga na edenga na eloko na obenga mwasi. Écoute, je n'ai pas compris.
apesi au téléphone mais apesi au numéro ya mwasi na yo. Oui, sur place. Sur place wana. Tant apesi nga téléphone. OK. Ezali na sim ta registre ka numéro na katika ya téléphone. Tonga na ke na zu sim. Parce que moi na benga ye amina nga ezaki te po ya pesa nga téléphone ya ndosela. Abio contacter pas fille. Na benga sko mwasi. OK. Ndena ko benga mwasi. To fixaki rendez-vous na mwasi. Tema ke tolingana ki déjà makasi non na bomwana. Nanga moko. Na préfère vraiment to kata même relation pour comme déjà na aminanga. OK. Mais na bana ko comprendre te atana oboya ko kutana ye. Pour ça mozo pousser nga vers ye. Na ko ya pe ke na bi na ke kana kutana na makanisa mabete. Na so na kutana ye. Ma mse komeka ko leka simana. Et to komeka ko vivre kwa mwasi na mbado zongi saki relation na biso ya bomwana. OK. Donc même que ça la bolingo na ndako amina nga. Non, je comprends pas. Tant azwa kiyo boko mo vanda wana to. Non. Ah. Asaka na tele. Yo zanuka na maluku kuna. Na aka na maluku. OK. Mais na banesko ko ya et pas amina nga soki amina nga abini. Mwasi na benga. Na ye na sima amina nga to na passé presque journée na mwasi na ngaba. Na mwasi na ye na mwasi na nga, je ne sais pas ce qui n'a retiré place. Bon, wana toye ba te mwasi na yo mwasi ami na yo. Continuez non, après toye ba so eza mwasi na yo to mwasi ami na yo. To komia ko tozomisa ki bolingo. Ezongi. Oui. Comme ko vivre akoko koma na zemi. Zemi wana ezalaki ya ami na ngate meyanga. Na ndako ya ami na nga. Le quoi déjà ça kana enda kumoko a essayer kaka abaki zemi wana eza ya ami na nga wana. Dès le baboye abota pe déjà. Moi na za déjà na presque une année na ba mois. Na sou à l'insté, na comme vraiment culpabilisé. Na on l'a sou bien té. Donc on a préféré na kata relation ngo na zonga na ngata na pasi ona zaki nango. Qui n'a gardé toujours ba problème wana mtema. C'est comme si na on ça kama na nga wana pasi makasi. Yango na préféré ki na ya awa la bimisa vérité nyonso. Na senga ami na nga wana pe pardon. Na kata na nga relation. OK. D'accord. Avant na comment non na souhaite ko sungo na place ni na mo ba question mais ça tantôt là. Ah oui. Quand vous avez qui banami ke bomila na ki makina. Et c'est passé indien. Ezaki na école moko ezaki pembe na biso. Souvent on okutana na école wana. Mutaki na idée wana ezaki ye. Na ebite so ya zwa idée yango wapi. Pana ngeza kite. Andaki koloba ke un jour na ko boya na ngai. Soki eza na elo mona ko ko assurer ye. To ko kabona tina eza nini. Ngana yeba ke ngote. Parce que c'est on appelle zaki mwana. Nde ari ko bimisa Gillette. Tune Gillette eza pour nini? Ya lobi ke tozokisana. Eza ndenge ya yebeli pe. Ke soki bomelani makila bo tikala ko kabona te. Nazaki na swate. Te baki na linga kete makasi pona prouver ke na boya ete na ndima ki to menana ki maki azuki singa ya meli yanga. Après ngapi na azuki sie muke na lisapi, ngapi na meli ya ye. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais l'impact ya makila? Influence et impact ya makila na vie ya moto? Tu sais pas? Hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Bah ça nga na ba samu kizaka mabe mais ba conséquences vraiment na conséquences na OK, d'accord. Je pense que peut-être après la caméra ou bien après une émission peut-être on va essayer de t'expliquer impact makila za lolengeni. Des camarades wana edakio sur quelle place point une camarade wana edakio pourtant on lobi que non camarade ana edakio
okoma ekoya soutenir qui au place nivier échanger qui difficulté contact et changement contact plutôt oui changement contact déjà ko pesa ngam téléphone za da aide no idanga liboso OK à chaque fois na bana pe ko lukaye awana ko idinga la parce pour na tika oteka mai ya na tika oteka mai ya krelanga moi business tanga comme au sala nicho yo malgré moi c'est pas comment ko idinga OK et pour na comme ko tapina moi ça ndio ya mobile aidinga comme na bloco presque bien mais mito zaka na maluku mais na zasu na vie na zaki na ngo avant faut changer oui pour créer moi business oui. moi petit commerce oui. OK d'accord c'est quoi idée nini bon là je vais peut-être je sais pas mais c'est quoi apport nini au moins ça va être porter pour mon camarade nous un numéro ya moi siné apesa yo pour moi soana aya ko porter apport nini en tout cas j'ai pas compris j'aimerais mieux comprendre tant même nga ndaku na ye bazaki da ndaku moko ah bazali ndaku moko ah d'accord tant pour l'état qui est bon tant pour l'état qui est la fille azaki na zemi ya amina ngawana zema yaki kolongwa OK ababo yaki azonga ipana bango lisusu mais po bazaka ensemble basi saba mamunyo sur libala ndenge zala OK de ba koma penda ko moko bombali de ba koma ndako moko ndesiko so yoye tango na sona ye na amina ngaki musala ndina koma ko koma ka nipo zaki na ndaku te libanda ezaki libanda OK mais tant que tu concept so bolingo na koma ba ko ya petit na ndako d'accord on a une petite question. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant, c'est une femme mariée? Là, considérant une femme mariée, parce qu'elle a même si elle vivre en fornication, parce que ni présentation est en mais c'est déjà une femme, on le considère déjà engagée. S'occuper comme responsable. Maintenant, qu'est-ce qui prouve parce qu'il dort avec son mari bazanaye tout comme ça et là on est prouvé aux on penda que non cet enfant aza mwana ya liboso netu nde balobaka maman na yebaka kolo mwana OK ayaki tango komé na zemi ayebisa kinga maye moko ki selo ba calcul na ye zemi on eza yanga mais moyen pesa ngango ezate pour azana ndako déjà ya zemi za ya yo oui po ya lobi bongo yo ponzime deuxièmement ko bota mapesu ya mwana na yo confirmer que ezaka za pour mwana donc ogana ya makasi moi ba très premier ça ezali sote ba bana o ba bima na famille nanga na mwana wana naza sûr certain que za mwana oui que ba ressemblance ezara trop surtout ceux qui moi ça c'est na zemo zo za s'approcher là et trop ozoza ne trop même si aza mwana ote okoza po boti mwana mobwe ilongesa ndeti ayo ya ona ucholo ba awa mama nda yebaka kolo mwana ye moto yibsanga kezema zo mema na libumweza yanga ayo siko degwe yo kota yo otika bolingo no abo mwana na toni poko na chaîne boy déjà tango mwana yeko botama mwana pa pusani mwandambo azali na ina nina na ba mwa na ola su bien te na mi mwana nakola la komi na charge ya mutu moko boye na mwana ko na wasala kama na ngawa na mabe malgré na yeba déjà na la fille avant ye mais aza mobile oya bimiseli embongo yango la profika kike to kata relation mais avant la kata relation quand même na lo ba vérité na se défouler na tika la kimia oui d'accord sko problème est au lieu singa camarade no pardon na dim sa vérité non sa vérité non est-ce que on va faire na bonga kimia si maintenant là oye a besoin en relation kana moi soin oui ça pour non to le ban tek tika non bolobanité mais beaucoup tana ah oui oya peine anda ko wana na absence ya mon camarade na non so ata yaza aidi ka mina inda ina ndako mais souvent to sala bolimo soki ina zati nde bosala wana ndeze mekoteka wana na kata ndako ya mina d'accord merci beaucoup je pense qu'on va t'aider sur cet point le cause pour so singa
osenga amina yo pardon ezali o démarche surtout salaka malgré pour nous ça va être difficile il faut pesa ba diplomatie ebele na téléphone pour mutu aya mais je pense que tu dois te calmer un peu en attendant to me côté du côté à régie côté à bureau ceux qui déjà ba invité na so ba komi to a komi na nte nde to koyeba mais ngana yo tozo zo moi pause muke et puis on doit se retrouver après merci beaucoup. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Njimba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer. Merci beaucoup de retour dans quatre plateau Nabiso publicité Nabiso yango wana ONG Nabiso Action Plus ya maman Maggie Nzumba en tout cas bon soutenir initiative kitoko o maman Maggie asali to kantsaka ba orphelin za malamu mingi mais to kantsape ba vieillard pour kotala batu ba koko Nabiso wana so kina kitambo kolela na velodrome wana rolelo rotangisa ma ya misu na mituni na mitali to na kendo tala bango na lobi oh là là mukonga pe na koma koko ezaka tokanisa bango ekozala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup na bande kono so bakanisa biso atinela biso bambongo pona ko soutenir ba vieillard na biso en tout cas tokitaki wana bientôt sur Chebiso télévision vous allez voir des images oyo ekolekana oza poso koma kolo pango na talo moke ba publicité na biso ezali wana bobenga soutenir fondation chez la Mwanda ekozala malamu mingi chez biso wenze ezali wana appelez-moi dans mon numéro plus 243 81 00 27 303 plus 243 81 00 27 303 c'est mon numéro nana bana pena bomba nana bana na bokola bo soutenir bobengi mama wechi moi $1 $10 pour noler sabanana ekozala malamu pour entendre ça mon kiasi ekozala malamu vous avez besoin de terrain dans Sele Bambou donc tu sango na moins cher en tout cas appelez ekozala malamu mingi Yadjo. Oui. Est-ce qu'on s'est calmé moké? Bon, tellement que nous comment à se défouler Ozaka Kimiate. Mais quand même tu es prêt? Soyez bien invité ma côte. Je suis prêt? Non, on a choisi. On a choisi. Bon, ce qui est bandimite, pardon. Dès qu'on a autre roloba, on a choisi. Donc il faut qu'on a senga pardon. Dépend de ce qu'on a bango, ce que bon limbisanga oui ou non. Na senga non pardon. Boso amino a ignoré makambolo. Net makambolo. Oh yebisinga. À ignorer, c'est-à-dire que à mon peut-être je sais pas moi, la traiteur de tout le monde. Pour les injustes en fait.
a traité nga na ndenge alingeli mais et pas dans la vérité. Et ça la vérité. Mais c'est ça. Toi tu dis la vérité. Mais ce qu'on peut-être y a au recevoir en côté pour la vérité. Peut-être mon nom mensonge. Oui, peut-être au détruire, peut-être. Non que non sur le plan négatif. Hein. Peut-être on va retomber cause négative. Et on a tout nous, tu es prêt à recevoir ça sur le plan négatif. Mais après à recevoir nous. Sur le point positif, ce peut à pardonner, tu es soulagé. Ah oui. D'accord. Merci beaucoup comme tu es prêt en tout cas. Papa est libre quand tu l'as invité nanga plutôt, invité nanga à Kota pour que to solana ya jo. To eba qu'est-ce qui se passe? Que les canards réellement ce que ya jo c'est vrai ou ce n'est pas vrai? S'il vous plaît rapidement. Là en attendant, invité nanga bazo Kota. Jo. Bonjour. Oui, bonjour madame. Yoza. C'est que tu es bien là, oui, là. Papa, bonjour. Yadjo, s'il vous plaît. Y'a refait la place dans la salle. Merci beaucoup. Fanda. Papa, je vais vous dire que en couple. Vous Fanda. Papa, bonjour. Bonjour. Excusez. Merci. Babingo na kombo nani? Comment on va? Oui. Comment on va y aller? Ah, y aller. Ouais, madame, non? Oui. Ah, bon, on ne savait pas que Boroya en couple. Hein? Nous sommes tobenga qui on a téléphone parce que tous avez un poste na yo. Malgré moi complications, quand même, oui, merci. Ming peine ça allait bisoter. Dès que vous allez na besoin na yo. Peut-être ma ramte sur notre téléphone ils allaient en beauté. Ou excusez biso. Et puis mon tabengi sur plus aw. Ils allaient ami na yo jo. Ils ont les cambo. Oui, azan li kambo yebisa yo. Jo, yo oya kanandako. Pour beau santé que vous avez télévision. Si ils ont un problème, ils ont entraîné, il faut y en avoir autour solo là, autour et bandé ni on débattre. Oh, comme un problème, on bien à la télévision, il comme on en ni, on bien à la TV. Pour que beau santé que tu as ba famille, hein, tu as bandé ko, bah tu ne sais pas banda coupé par Zolanda. Y aller. Naibi. Dans qui même tout traité na police. Mais na préféré qui to traité en awa. C'est pas bien. Oza ami nanga soli kamuza ici fait son ndako to suka ndako. Oyebi ndako yaka déjà na ndako. Enjo. Pina nazo kamwe zo lekelanga mbala mo benga na télévision boye donc. Na lingi na dévoiler tout misanga ya. S'il vous plaît. Na boya kele que la bisoka bongo. Peut-être que awande na zaki na ma facilité à obimisa. On a ça ngo caché. Ya les premièrement olimbisanga. Na limbisa. Oui. Oza mutu oyo ayeko edenga après liwa ya ba parents nanga. Yale omona nga na oteka mai yo mto longola nga na ba na vie on a combien komene na su kinate na mo loko na opeso pasi moko boye la préférée nabima ona ko bima mais et ça quand de vérité Jo zala les obi ki uza ninga nanga to koli no ensemble so problème est ça to ba ninga otetan zala les zebisanga yale naeba charmante avant que naeba na yo bon oui
Oh, papa. Maman ngolo balangana. Yo yebanga voye bayi. Oh. Moni. Yo yebanga voye bayi. S'il vous plaît. Yo yebanga na canal mbali nga sikoni. Oh. So le bengi batiza sans te na ebiti mama ngo bengi fo traiter na ndako boyongo tia na ko kwanti. Te papa ngani na blo bêtise te yebanga wapi. Oh. To causa ngo bimisa. Nde na uti oloba. Charmant. Azabo lingo nga bomwa. Pardon, on ke nga. Nebo lingo ngai, ngana yebi yo. Ngana yeba yo wapi? Ngana yeba yo wapi? Oh, boso zaki metete nga nini? Na bimisa o eza kati na nga na tika. Bo vana na bolingo ya bino na papa moni, omoti na linga nga ba camarade na oteti na linga nga pe ba camarade, ido mona nga camarade. Zela. Côté lo kan ngando bimisa deva batu vraiment. Charmante Zela. Azo ngai milinga comment? Zela charmante to yokaye. Bona yoka te ko ba bêtise. Zela. Oh, OK mo bo poani. Yabike ayeba avanga. Na ndenge ni non, mo beza caché tika to yokaye. Mon cher. Continue. Nana no ba Charmant azabo lingo na nga bomwana. Mona kundi na oboya na nga vraiment na oboya moana. D'abord qu'on vivre banaye jusqu'à point que tout ça qui même parc de sang. Hein? Tout ça qui parc de sang. Papa. Na Charmante. Tout la kanaye qui te ko kabona te. Wana wapi? Tu zanga na wapi? Pardon, Yakobeta te, pardon. Pardon, papa. Continue. Pardon. Continue. Pardon, papa Nanga. Pardon. Yakobeta te, pardon, papa Nanga. Pardon. Nana choite y aller. Nana choite. Na sala ki on pesa ki volontairement te. Tana koma ko vanda maluku na zaki susu na contact na Charmante te. Na ebe suspecte ke na kombo na su Charmante. Pona na ya tie pa na bango peso no vanda balongwa ka na bango déjà. Na saka Zela. Obi ke bosala part de sang. Part. Na yebi na nga ngote ale na yebi ngoto findo kike so ba be ngo joso ki jo okolo katela problem na ngai telo ba bosolo ba vérité po ngali ngala mambolo bate ngana yeba yo wapi yo se bota sana nga mona nga wapi bon akoki ko ani yango o mete menga ne fiske na ba o yetungisa nga Vas-y Joe, vas-y. na bosse na ki vraiment Charmant jusqu'à point que ndo kutanga bongo na oteka mai ndo edanga ndena anda kuna yo kwa meju na mona Charmant nebe teki mwasi oyo kwalite za akili na linga ki pe da continuer relation na yete mais yo mo ko ibse ngai ke avant na beng po ozaki suna ke fon kina benga ka nzela na ye au fur et à mesure comment ko sola na ye na comment ko zongisa Charmante na mutema na linga ki sute zongisa relation ya kala wana nanga mo na ndo boya nanga mo vraiment na ndo boya mais na ndo comprendre te pas sentiment na ndo matanga kaka vers Charmante to zongisa ki bolingo na Charmante. Comment qu'on vivre en cachette. Nana choité y aller. Naza poso na lo bakaka après na tika na ngana kimia. Joe, pardon. Pardon, Joe. S'il te plaît, oza minanga. Avant qu'il m'a béa. Continue non, non, non. Kende non, kende. Y aller. Naza na choité. À chaque fois dans l'eau kutana Charmante. Naza nano na ba idée que la sa bolingo na yete. Mais surtout kutani
na no comprendre ngo te nga mo na no comprendre te na ne ko sanga même maîtrise na nga moko jusqu'à point que te comment qui pour ça bolingo même na ndako na yo oh mama mo lukela o to mo problème papa yo yele ozuzi mabele pe akosa na yebi na ngai yango te mukoni ngala bimele ndo Abeta yo. mukoni Wana tena na kopeta yo. o bimele ande bwani o mo se bani na ndeni se bimele ndo la duso ba Abeta yo. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Mais c'est continue. Pardon, papa. Pardon, papa. Pardon. Pardon, papa. Pardon, papa. Il y a du pardon. Il y a non. Pardon. Potentiel, pardon, s'il vous plaît. Pardon, non. Beaucoup de gens bolingo tina ndako nanga. Pardon. Dans la chambre nanga. na ne ko sala volontaire mate na no comprendre te nga moko na koza na idée wana te mais so na komika wana sur place ndenge pe na on se retrouver na metu ndenge pe so na zomi na ndako ngamu na komi pesa tort na metu nani mais mama lo ba vérité mo de ba la ozanga na mama Soma na lukimia parce que nous on fait pas l'infidélité. Na yeba ngote. Na bote quel matama de mama buzoba vraiment. Ça va clair pour jusqu'à point que avec quoi ça m'a comme na zemi. Tellement que aza moi c'est libala yemo da bimsa ki ide akolo bazé maneza ya ngati. Papa, au moins nous permet de nous zoba nyon solo ba, mais sauf ça. Kangambanga na yo kangambanga. Papa, C'est là. On dit pardon. Nga na biso ki na zemi. Mokoni na zemi nanga. Pardon, maman. Continue. Maman est bien de. Pardon. Nga na biso ki na zemi na nga charmante. Ali boma mtu na yo. Ena mbolo ba yo. Ena mbolo ba. On tokie, on vianga. Yoko kan charge na nga jo. Tu na kata ndako nanga jo. Okomtia niveau zemi. Mon frère. Oyebi ndenge na zwa yo. Ndenge ozalaki. Jo, oyebi bien. Donc na sima nanga seki yo ndo sa buzoba na mwasi na kata ndako nanga. Eloko na bien nanga. Mama fanda na okinya. Na silsa kaka. Nde aisa ngaike mwako lo bazini wana eza ya ngeza te po lo bakaka eza ya yo po yo nde bozaka na enda kumoko preuve ni ozola se keze maneze ya yo to preuve ni ozala ngo ke to onga na koyeba keze meze ya yo Charmant za wana Papa yemoko ayebi nyonso ayebi ke mwana bozani na ndako wana aza mwana nga ayebi yango très bien Papa oui dozo nzima na yo pour nzimisa ngala makaske ngala yebi ngana yebi yo mukoni ngala bima na yo jo azazo bate papa yena ndenge atia akomi na niveau yena télévision mais c'est que amoni ke mteme suki c'est comme ngamba mais solo yo kwa solo papa yele onzimela ngata onzimela mutu mususu o la kisinga mtamu kie déjà na lingi na tika la nga bino bo vivre na kimia
Juste que olimbisa nga. Nasu ngate. Nasu na kinya te. Na ola su pongi te. Ana pour ça juste nazo ko eza makila na nga. Kuna tika na ngabino bova na kinya. Omoni o baba teloko. O salini. Mwana nani? Oli boma mtuno. Ngana na mwana yo. Ngana zana mwana na tunio. E tena ko mo créer batu. O bota te, o vianga. Mama, pardon, abima soki pe biso to bima na ebite na sandeli. Ando ki toni. Chamat. Yeli no mama molo bati na ebisi yo bana mukoloni. Nzaba nini pa na nga Chamat soko matina niveau boye. Yebi wapi? Awuti soki wapi na banlie na yebi wapi? Na yebi wapi so abimela wapi? Papa Joe, non c'est o déclarer moi. Ana mwana te mama asana mwana ko déclarer pour la ngati. Ana mwana te. Yo na mwana nanga. Premièrement balimbisa nga nanga. Pardon d'abord. Non mwana lokwa ndoto lokwa. Natika na na kinya. Mais c'est Zara sincère. Pour yeba ke oza TV. Yeba ke za TV. Pour la famille nanga eza ebele ba baninga nanga famille nanga pe bazolanda ba yebi. Au-dessus de tous les noms et tous les saints du trône se prosternent devant ta face. Jésus le grand vainqueur, il a tout accompli et nous les rachetés, nous proclamons sa victoire. Il est puissant. Eza TV po ba biloko zoloba oyo comme atina niveau mwana ke mwana za ngati bo so bayoki eza nde nini ya la vérité la vérité olimbisa nga na premièrement et là vraiment nazali na besoin ya liboso so na ko fuka mata na miso batu nyonso ya le limbisa nga na ça qui est volontaire mate s'il vous plaît. Charma tu as conscience que kotanga kombo na ngala buzo elo ngala loba te kotanga kombo na ngala buzo bate na yebi yote eloko lingo créer nga bolingo nga papa okoka to on tema mabe on ba foti o combien yebi sang ba foti o kanga yeli pa ni tudani madu ino mule lo kama lo do lukala boya nga baninga na yo na lingala ngate nzamba tema na nga asengi o pardon. Donc c'est ma pardonne ngo motelenge lo ko mabe. Donc c'est ma pardonne ngo kabali ba na biso. Biki na ko porter plainte. Est-ce que bien ngo? Peto konto zo mwana na tuko sa no test den ela sake mwana na yoto ya ngai. Oui. Soko lina ngo ando kipena. Bolo ba buzo ba. Après. Vous après? Na si ka mwana. Nanga tika bino na kimia. Mais nazo achiste uza makila nanga.
So na oli ata matembe na lia matembe na ye. So na koloba bongo te kaza mwana o. Eza mbasuka. Koloba te kaza mwana po eza place moto sali te c'est den. Poko oba noloba ke tina niva te ko ma loba ke mwana na zayo. Ta keba monsieur. Keba makambo ya suka ngalo na justice. Yale. Je jure devant Dieu. Papa. Charmante. Kutanga kombo na ngati na opekisa yo. Kutanga kombo na Maman charmante, s'il vous plaît. Maman. Nalobi boye. Papa Joe, fana non na s'il vous plaît. Nalobi boye. Tozala quand même, to réfléchir kasi. Ngana bino na plateau A. Skonde kwa ye ka boye, ayo lobaka makambu boye, bato nyonso na mokili bazo loba yo yebi yango te. Mama la ngai. Ya fuka mi pona montenga ko fuka ma pona senga mo limis na miso nzambe na yebi yete ngala moni mko mobile nga memela nga. Azali bo mate. Mama tenga. Azali bo mate. Ya ne onzi mina ngate po ngala mosi na yo komo konzi mela konike ngai. O yebi ngai vraiment bina ko kolinga ye. Na tani o ngala yebi na bota na mwana. Ina mo pe ki osaka n'esprit na ba. Pourquoi vous comprenez que azali démon nga kabola biso? Pourquoi pas vous comprendre? Démon? Oui, an de ko na ngote. Na tamu cho yebi singa la kisinga ye ni na tope na bobo bimala ye kanisa tempe do samusa nga mutu mwa yo baby sane pe na makamla biso yo po nzimi batu yo kabiso ça sasté Maman charmante. Maman Na tunyo supo na mbala mibale. Est-ce que kaka pamba boy papa Joe aye koloba ke yo zaka mwasi na epe bobota pe mwana ana za na ndako kaza ye mama na tunyo mbala mibale na kombo ya Yesu Masia. Mama ata batu bakokana kango ata baluka komoko monteli batu likamu mama mobile na nga tokumenga mbela tozali 4 tokume toboti bebe la biso bientôt kokusa 2 ans na yebi ete na yebi mwana na ngala moneli pasi na oso ba miliki nyonso na mwana oso ba 4 na yebi ete moi 4 yebi ete mama la de mwana na Maman, ce qui Maman charmante. Maman. Na tunyo le sou pour la 3e fois. Pour nous toutes. Maman. Je te jure. C'est pas la tombe de ma maman. Tellement. Papa, pardon. Non, mais maman, ça TV, non, mais maman, tellement. Pardon, papa. Pardon, papa. Pardon. Pardon, s'il vous plaît. Et si on a yeba qui est ça, maman, bouzo baboué. Mais on a été yeba qui est un autre sous la justice. Mais papa, il fallait quand même te faire à trouver solution, papa. Tu trouver sous solution, mon côté. Pourquoi comme il bêtise? Et ça m'a comme moi, na. Ndeni ke moi na ya ko matina niveau la TV ke moi na e. Ebi ba famille na ko me ba zotala, to ba mina ko me ba zotala. Ebi ba relation na za ba zotala. Ke e ko ma ke moi na o ba nyonso ba yebi ke yanga yalo ba ke ye. Mais c'est na yebi déjà ici ka chaîne ça. Na poursuivre. OK. Voilà. C'est comme ça que ça finit. On ne sait pas quoi faire. Des fois, certaines situations, c'est très compliqué. Il y a comme on a peut-être révélation à bouiller. Des fois, on a sauté. Tant on a tombé qui a siliki. Maman, ouais, il fallait aussi ça émission. Il fallait. Des fois, il faut que tu bangona no bakei, ba se calmer moukié et puis toye ba nengeni tokozwa bango papa. Je pense qu'il y a qui pose pardon, mais pardon ya wana te. Mais na mona ko bibisa e téléphone, vous allez na ba preuve na téléphone. Charmante. Na ba photo même na ye. Oh bon, ndeko zala na ye. OK, d'accord, mais ndenge kwa memeli yo falo bimisela biso yango pour prouver mobali na ye. Objectif na ngeza vraiment te ke na bebisa bolimo bango te. OK. Nana pour ça te ke ba kabona ndenge mabiti. Na ça pour ça juste nazwa pardon et puis na réclamer ka makila na ngaso ba compter bolingo. Ya ko réclamer makila na yo eza bien mais acte social en tout cas moi je condamne ça, c'est pas bon ko coucher na moi ça ça dia nanda kwa dibala même si azaki mobali na moi sinon akala ko suye li conjugal la moninga eza malamu penza te ozali na besoin pardon ezate ngala simbikara
biloko mibale alobi aporte plainte et puis faut ça test ADN olobi osana ba difficulté muta porta kayo soutien ye wana mais yo na siko alobi ke omema ba test ADN et tout ça comment on va voir la vérité pour que o découvre to yeba ke mwana na réellement azayo. En tout cas na pesi oka merci, je pense que to ya na aide biso batache biso télévision moni likambo e photo lukelongo solution to yeba vraiment si réellement mwana azaya yale to mwana azaya ya jo. En tout cas soutien esingaka faut ça test ADN ce qui yale a ça test ADN ko za mala mingi. En tout cas bo tenir biso rigueur te émission to suki a ce qui esingaka to zo bango par rapport à vérification après examen il y a test ADN nous manquerons pas à revenir ici pour nous appeler Sabino suite il y a test ADN. Voilà, merci beaucoup. Il y a Joe prochainement. Nzamba batela yo, continue ta vie. Obako sambela penza te moi je vais te conseiller Luka Nzambi. Ozongela nzela Nzambe mutako peso solution muninga te. Ami te lebi ami a rolemba o kabela yo $100, $200, $50 mais Nzambe a rolemba o te. Zongela Nzambe yamba Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na vie na yo. En tout cas zongela Nzambe na maluku kuna bisiko zali l'église ezali. Basala Nzambe bazali bakosunga yo biso pe tokoyano anet pour que osala ba biloko obebisa mabala batute parce que azaye sous moi si na ote peine porte mambo sala ki ba parti wana son ezalaka bien te et réclamaka eza hôtel mobimba o bino botie yango moni réclamer ke kombe adultère na kati ya muninga na yo ozu mosia muninga na yo il faut les kana na délivrance pour na okata ba lien charmant wana poso le kana délivrance te makila wana o bosa ki parti et qu'on réclamait toujours. Yo, je pense que vous soyez papa Thomas après le mission pour la délivrance au long la bouteille au créer yona charmante. Attaque à moi na yale le lobby à Bali tellement besoin lié na son makamane banozonga kaka. Merci beaucoup nzambelanga apambola bino. Ce qui est soazongité, je pense que to kutana mbalasima que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Edjumba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action Plus. Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer.